Salut, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà moi, votre humble servante maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir la famille. Je vous dis qu'il y a à boire et à manger la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Aujourd'hui, je vous ai amené Dinana la douce. Balobi Dinana la douce. Votre artiste, votre actrice, actrice ya munene ya mboka na biso Congo. En tout cas, bana famille de Bota Mobimba. Félicitations à Bino Nanu. Premièrement, félicitations pour un film qui toko spirital. Spiritus, balobi spiritus et ningi simboka spiritus et bouger ba tempa spiritus et bouger ba biloko nzoto, si on peut le dire. En tout cas, bana famille Bota ba bravo na bino ndenge boza bana botosi ndenge toza bana botosi toyoke la maman lobi focus travail musala ndele kamalo bana ebele. Voilà lelo to après spiritus film déjà maman ça a lancé les bisous, flash les bisous, maman ça flash les bisous, mon enfant ezoya film mususu ezoya ya sika. En tout cas lelo na eli biso Dinana la douce a pesa ki biso ezali extrait ya film o ezali ko banda mon ami. Oh là 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 là, c'est-à-dire en anglais bakoloba my friend, oh my dear friend, mon ami. Na kati ya film oyo kaka na ba extrait la famille, je vous jure na moni présence ya Cardozo mille esprit, na moni présence ya maman na biso ebakata ya Nicole maman moko oyo o mona na ba polémique te loka ba maman misusu ya théâtre. Tomoni ya Ange Maïcha, tomoni papa na biso JR, tomoni batebele na moni batebele, tomoni Junior Bisaoulou. Donc Dinana moko pazala ki wana, Dinana moko azawana. En tout cas la famille, je vous jure que non, c'est eza film moko elengi. Dinana la biso awa lelo présence ya coquette ezawana. Tomoni maman na biso maman top azawana, papa na biso Serge azawana. Donc na film na mi le belinga bi Dinana azaka douce, mais na sa douce eza makambo yango la famille faut banga kabasa douce. Faut banga kabasa tendre, faut basa douce na tendre. Soki kaka afashe aux yeux longi mususu bosa ni façade nae a changé le longi tala Dinana nenga zokopema. En tout cas, je vous signale que ce film est toi commis en Marina là-bas, l'écriture de Marina là-bas, film au Togolanda, on a boké bignon soto mikakoeba. Message nini Dinana a elibiso na film oyo mon ami. La famille na ebisa biso toujours que chaîne oyo eza pona ba artiste nyonso, mais mingi tolobelaka famille Bota po famille Bota ngana zalaka inspiré kuna na kati. Mais n'empêche que ndenge oyo na tali extrait oyo na lobi non Dinana eloko ya kitoko bonabi non na vanda kimia ta il faut que na ya nango to partager ensemble na balandi nyonso tu ya MK Mbelou TV officiel, parce que chaîne oyo eza ya bino badina shubo s'abonner mama na bino alambeli bino lisusu bilia on a habité so geza 3 pièces ya nzombo makaya bumwamba mbinzo na habité. Mais mon ami la famille ezoko ko promettre Isaac Cardozo yoka Cardozo mille esprits. Donc voilà la famille kane na lobaki film na biso ezobanda na Didi TV, film ezobanda na Didi TV. Donc Spiritus et Sili nenga na lobaki nazo signaler Spiritus et Sila qui déjà film ezobanda mon enfant kala mingité. Donc je crois lelo déjà toronzoa teaser et puis présentation d'acteurs na Bellevue Télévision, et puis demain déjà le 8 tokozwa premier épisode ya film na biso mon enfant na kati ya Bellevue Télévision. Mais na Didi TV pe Didi pa boaki alobi mon ami balimba te ya biso nini pona baninga balingi bate ya biso nini pa Dinana pona baninga la famille.
Titre quand ya pamba na nous sur le bio sa dissertation ozuka mon ami banana introduction yo moko kolana non film te yo moko banana na introduction banana ko définir nanu ami qu'est-ce qu'un ami qu'est-ce qu'une amie définir ango kene na développement kota na conclusion oko comprendre nini oyo dinana ayeli biso na film oyo. En tout cas la famille tozala ebele famille libota, je vous invite vraiment nombreux na Didi TV tokende kolanda film ya ndeko na biso oyo akobwaka je crois premier épisode déjà le 7 et kobwaka parce que extrait déjà ya film et le cas qui lobby le 6 famille libota toujours ba Pécha Lover beau s'abonner massivement excusez-moi ba Abakouk beau s'abonner massivement na chaîne Nabiso MK Mbelu TV officiel, la chaîne de la douceur, la chaîne de la famille Libota, la chaîne de les Pécha Lover, la chaîne de Didi TV. Donc, chaîne Oeza Batunyo surtout. Voilà la famille. La lingabino mingi on a qui non, na ko vanda kimia boete. Didi Nathalie extrait on a c'est vraiment très intéressant. Pourquoi pas venir partager ça avec les abonnés de MK Mbelu TV officiel. Je nous signale que l'écriture dans ce film, c'est Marina Laba nde a commis film oyo. Maman Nabiso, Marie-Jeanne Azanga traité, elle est là à la pointe. Azawana, Moussala toujours, Moussala toujours, Moussala. Abonnez-vous massivement chez MK Mbelu TV officiel. Likez, commentez, partagez. Ça nous fera énormément du plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne manquer de nos prochaines vidéos. En tout cas, que le bon Dieu puisse vous bénir abondamment dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers. Que ce Dieu-là yo zukaka mpifo yo zukaka ofongoli motema pona ko s'abonner na kati ya MK Mbelu TV officiel nzambe wana amona yo azongisela yo oyo ezangaki oyo bandaki koluka nzambe alola azongisela yo yango. Voilà la famille de MK Mbelu TV officiel. Je me te dis pourquoi pas vous amener cette bonne nouvelle, la Didi Télévision d'Inana la douce. Voilà, bisous, on se retrouve. Eh, Paco Paza, maman nangaye beaucoup la ka. Le pasteur Paco. Le pasteur Paco Pazali. Voilà. Non, mon film, mon a déjà elengi. Parce que présence ya maman top, déjà sur les ana film, présence ya maman. Marie-Jeanne Bololé, présence ya Dinana et Mokoza déjà wana, présence ya Papa Serge, tout mona batu artiste oyo ba bangunyo soto bazawana ba artiste de marque, ba artiste ba Cardozo, ba Mama Étoile, ba o ba sala musala bango avec tout un cœur. Ba bon. Eh, français P. Basa la msana bango na motema, voilà. Tu vois, bango monte na français, en tout cas, bon, sanga kaka. Na lingabino mingi, on se retrouve à la prochaine. Na tsem no mo extrait nzembo na oyemba. Nzembo oeza nzembo moko elengi. Na tsem no mo extrait, eza nzembo pe boyebi, so po yebi nzembo wana, yemba ngwelongo na ngai, ti video oyo esila. Bisous kuna. Oh, de la pression, de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclamait pas ses droits. Si je suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Éloignez, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde
qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Oh, brise, brise, oh, brise, brise. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne